Shalom bien-aimé dans le Seigneur, dans la méditation, dans la tongue, dans le lot, pour tout le partage, tout le monde là. Père très saint, Père éternel, papa, tout pambolio, tout commission na tongue, dans le lot. Zoa le kumpe ma sang joli, honneur, louange, adoration, lobe la peuple na haut. Na lilobande to salami, na lilobande to biki sami, bibi muta ubika na kwanga te kasna lilobande ce que vous avez dans cet esprit soit contrôle du début à la fin. Seigneur Jésus-Christ, ezala si mama lobana opoko kisa to baby seigneur sa bokese ni na kombo na Yesu. Te élevé au Père. Na kombo na Yesu pe na circonstance Seigneur so. Amen. Que Dieu soit loué. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, la méditation na biso na tongo na lelo poto ta partage. Donc ka place wa to sukaki. To sukaki na wapi? To sukaki na Genèse. To sukaki na Genèse. Genèse. To sukaki na Genèse 50. Genèse 50 verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Gorem Atad, l'aire de l'épine, au-delà du Jourdain. Là, ils célébraient solennellement une cérémonie funèbre très impressionnante durant 7 jours. Joseph observa le deuil de son père. Les Cananéens qui vivaient dans cette région virent la cérémonie funèbre de Gorem Atad et firent cette réflexion. C'est un deuil cruel pour l'Égyptien, pour l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit situé au-delà du Jourdain reçut le nom de Abel Misraïm, ce qui veut dire deuil de l'Égypte. Les fils de Jacob accomplirent ensuite ce que leur père leur avait ordonné. Ils transportant son corps au pays de Canaan et à l'entrée dans le grotte du camp de Macpéla, près de Marais. Abraham avait acheté le champ à Ephron, les Hittites, pour que le tombeau soit la propriété. Après avoir déposé le corps de son père dans son tombeau, Joseph regagna l'Égypte avec ses frères et tous ceux qui avaient accompagné pour l'enterrement. Alléluia. Awa, toke na suite à la cassette n'abso précédente, place wapi Joseph akene kokunda papa na ye selon ndenge ba yokanaki. Papa na ya lobaki jire. Toto saramingi mobaloba mowe. Toto saka mingi maloba mowe. So papa na biso alobaka na nga boy avant kufa na sala boy. Mama na nga alobaka avant kufa to kabwana te. Okomuna mutu aza kotosa maloba mowe à la lettre. Mais mowe oya kufa pe asekwa o eza Yesu Masia. Mais mutu kotosa liloba na ete. Oya kufela kiyo papa na mama tamusu bakufa ki to boy te to tosa maloba na bango. Mais tamusu bakufa ki na maladi na ye moko esufra ki ye. Tamusu supe mama to papa bolimbisanga bandeko ba misusu pe ba pratika ki ba science mabe ba kufi pona bango moko. Mais muto akufela biso oya tikela biso testament pe toza na nouveau testament. Oya tikela biso testament ba Moïse nyonso pe ba kufa ki pona liloba na Nzambe. Mais to tosaka mingi te. Alléluia, to pekisite kotosa maloba papa na oto mama na yo to compromis mo bosala ki na moto. Joseph pe asaki compromis na papa na ye pona okene kokunda ye. Joseph atosa ki yango akenda ki asala ki dei moko munene o ekamusa ki bato. O ekamusa ki bato akene kokunda papa na ye kaka place oyo koko na bango Abraham asumaka mabele na Canaan. Toké na verset 15, Kaka, na Genèse 50. Le frère de Joseph se dit maintenant que notre père est mort. Joseph pourrait bien se tourner contre nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent donc parvenir à Joseph ces messages avant de mourir. Ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph, par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tous les mal qu'ils t'ont fait. Eh bien, veuillez nous pardonner cette faute à nous qui adorons le même Dieu que ton père. Joseph s'est mis à pleurer lorsqu'il lui rapporta ces messages. Puis ses frères virent eux-mêmes les trouver
se jetèrent à ses pieds et lui dirent, nous sommes tes frères, tes esclaves. Mais Joseph leur répondit, n'ayez pas peur, je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Alléluia. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte. Je prendrai soin de vous et de vos familles. Par ces paroles affectueuses, il le réconforta. Ainsi, Joseph et la famille de son père demeurent en Égypte. Joseph vécut 110 ans. Il vit naître les enfants des petits-enfants de son fils Éphraïm et il adopta les enfants de son petit-fils Makir, fils de Manassé. Un jour, Joseph dit à ses frères, je vais bientôt mourir, mais Dieu vous viendra certainement en aide. Il vous fera quitter l'Égypte pour vous conduire dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Jure-moi donc d'emporter mon corps avec vous lorsque Dieu interviendra ainsi pour vous. Joseph mourut en Égypte à l'âge de 110 ans. On conduisit son corps d'huile parfumée. On endurcit son corps d'huile parfumée pour le conserver et on le déposa dans un cercueil de pierre. Alléluia, alléluia. Lelo to sisi Genèse. Genèse sukati na chapitre 50. To kumisa nzambe to sisi Genèse avant to koma. To uzokota siko Exode. To baki to kotanga Bible mobimba. Nzambe to pamboli na makaso pesibiso. Nzambe na pamboli na nguya na yo. Osunginga na mon frère ma sœur to si ça partage. To baki to kotanga Bible mobimba. Oh ceux qui batumusu batanga ba livre na bango. O komona ba mémoriser kango. Et bongo biso livre oyo lobai que le livre de la loi oyo. Et s'éloigner na monoko na biso te. To méditer en nous te jour pour tous na succès. Yahweh to pambolio. To kumiso na makaso pesibiso. To neto lio papa pour être Genèse sili. Bato ba kokota na ba cassette nanga précédente. Bato ba kokota na chaîne o ezali chaîne na binope. Izi la belle baraka. Izi la belle espace baraka. Ba komona ke to bandaki Genèse na ne bandeliti na suka soki to sota ki verset mi balé to misa to nzamba le bisa biso mais to komi na suka ya Genèse. Alléluia. To continuer. Que Dieu soit loué, que Jésus soit loué, Saint-Esprit soit loué, aux ensemble moko zwa matondo lo kumu kembo zonga na yo. Alléluia. Awa to tangi na verset 15 tina se bana na tangu bakundi Jacob ba muto asala mabendeko akobosa na mabe asala yote kolobaka te bato ya mabe ba continuer akosala mabe te azana ekaka muto mabe po muto asala yo mabe abosa na kate ke yonda asala mabe ba yebaka ke nasala ka mabe moko boye tala tangu to kende to kufa to kena lola masumu mususu avant to kota lola tangu to koleka na jugement. Alléluia. Masumu musu bando lakisa biso bande kolanga o bando reconnaître oyo penze zangai pe na sala ki amuna nko bango ba yeba ki atande baliaka na Joseph ba melaka na Joseph culpabilité wana ezalaki na bona motema. Le pardon est une puissance qui libère. Ba senga ka pardon te to monaka place moko te ba ngumba melaka Joseph mais ba se repentaka sincèrement te ba yebaka ka toza na papa na biso Jacob tant que Jacob azali Joseph akuboma biso o te to mona pe Jacob awa avant kufa apambola ki bana na côté moko talo baki na Joseph limbisa bandeko na yo na mabeo basalaki yo te mais tant bakundi Joseph bango nyonso 11 bakomi ko banga. Ceux qui disent pour Benjamin akité bakomi ko banga babi awa papa na biso akufi muto azalaki centre na biso muto azalaki pilier na biso oya banai ko sangisa biso lokola kufi Joseph oboma biso sûrement akozongisa biso mabe to sala kai po mabe to sala kai ba humiliation to sala kai eleki makasi Joseph bazui sous compromis mususu ole bazui sous compromis mususu o papa na biso alobaki to yebisa yo avant kufa ke limbisa biso do papa na biso pona ni bino moko te bokesenga pardon ndeko to mona ba genre pardon wana
mutu ayepa na yo aye koloba ke kutu bayebisaki ngai bateyi nga mingi batu balobeli nga yango na ye kosenga yo pardon te batu wana basengi pardon yo sengi na pardon te olimbisami na otende konanga o bateyi biso liloba moke tuti ngai yango moni te mais yo moko foza pe na sens ya pardon na kati ya motema no to boite lilobe ko yo tuta yo to boite ba ko conseiller yo mais yo so okepa mutu bomba ba conseil na yo loba mon frère na ye kosenga pardon parce que naza chrétien na ye kosenga pardon donc eza lokoyo koyebisa mutu na ye kosenga yo pardon malgré ngai soki ka ezali mpo na ngai na kai kosenga te mais mpo bato balobi alléluia bango pe tellement bazaki bato moko mal intentionné baye kosenga pardon balobi papa na biso avant kufa ayaki ko ayebisaki biso boye ke olimbisa biso na mabe nyonso tosala yo Jacob atikaki koloba likambo wana te mais Joseph alobi bandeko na ngai nayoki mawa na bobangi na bino nga asina limbisa bino bonga bosanga mabe nzamba changer yango mabe komi malamu alléluia nzamba bongoli mabe bangai basala yo abongoli poison oyo bangai batiela yo pokufa abongoli ba complot na bango nzamba abongolaki maloba ya Balak ya Balaam po akene ko maudire bana na Israël abongola pe maloba na yo abongola pe maloba banguna na yo lelo malédiction na bango koma lipamboli pona yo alléluia mitema mabe na bango ekoma pona faveur na yo po ete bamatisa yo oza komata ata bafingi yo echelon talanga nazo mata liboso ya nzambe na lo lechelon talanga nazo mata ata oyininga echelon alobi nzambe a changé mabe bolingai kosalanga boyina kinga bofinga kinga botonga kinga mais nzambe a changé yango ngasi na limbisa bino naza na problème te na comprenaki ke nzambe alingaki ko sauver peuple moko boye a utilisaki ngai comme un simple instrument et que na kene na bowumbu po na sauver peuple wana donc ngai naza na problème na bino te ngai na si na limbisa bino bandakala alors et puis bande konaye balongwaki na kobanga bakomaki rassuré basepelaki na likambo Joseph alobelaki bango après Joseph susu alobi na bango nga na okufa nde nazomona boye na okufa sûrement na kokufa nazokasu nzoto malamu te nakoza mwana muke parmi bino me nasali mingi na vie soki nakufi bo promettre ngai ke bokozwa mikuwa na ngai bokozwa mikuwa na nga bokobimisa ona kati na mboko oyo mikuwa na nge kozala na mboka ya baegyptien te bokobimisa ona kati ya mboka oyo bokende okunda nga na pays na Kana place oyo bakundi papa na ngai bango mpe bandimaki balobaki na ye tokosala kaka modele yo koloba bien aimé dans le Seigneur nzambe alobi na biso tobanga banguna na biso te mais to prier pour na bango to prier pour na bango tala banguna na baza pe na mission moko kati na bomoi na yo prier kala ke yo ko na tentation te to banguna na baza ko ya parce que nzamba utiliser pour Alexo tamso na be preuve a utiliser ka banguna na yo alobaki na Satan kende omeka Job aza serviteur na nga lekisa une épreuve yo kasi net andimela nga pona bambongo atinda ika mutu mabe balobi bibezo banzamba lobi molimo nini ya mabe ko bima po ekene ko séduire roi moko bo nzamba saki na posa pinerie asenga ki molimo mabe batosa kababi na kombo na Yesu milimo nyonso etosa ka munoko nyonso etatola ka Yesu azankolo oza komona mais yo prier kaka na ba épreuve na yo okoya na tentation te na ba épreuve na yo osimba penza nzambe ya kusimba na ba épreuve na yo otingama na nzambe yango mona mwana nzambe ata zala na attitude ya Joseph ate ningani ndenge nini yango moni Genèse to sukika na mambo ya Joseph parce que ate ningani nini Joseph albaki na tika tiniki na ngame na koya te andimaki ke tiniki na ye koya nango
andimaki ke Pharaon azwa na etinik moi si ya Potifar azwa na etinik na ye kasi ya ko isamati alléluia aboyaki mabe ndeko nanga ba épreuve koya tango yo lobi koza mosai na nzamba solo yeba ke be épreuve koya yeba ke minyoko koya mikakata mekoya mais yo il faut y campiko mokilo to aloko match ya football ata baza ko kata yo banini baza ko dribbler yo faut que no marquer bi nzamba pambola yo na o nyoso ki na tongo na lelo nzamba pambola biso exode to za kokota exode lobela biso makambo bele